Merci, Raf Ngindu, les boss américains. Les boss à puis, Boston. Merci, boss. Les mêmes jours, on a la salle d'accident. Les mêmes jours, vieux à Benginga. Tu souris qui pendant 5 minutes. Bon, c'est ça, là, il y a bien. Tout le monde peut te remarquer aussi, absence totale, il y a Brandon, Avatar. Tu as vu que, à longue brusquement, à mon année, tu as vu que Brandon a gagné ça, mais tu as dit que déjà en Europe. Alors, tu as affirmé, ma solongo et pas naïo, parce que yo rappelé la vérité, l'autre, c'est que la Brandon a longue, tu as voyagé. Tu as Québec, tu as tourné à Ozonga, na compte, il y a Ouattara Nengzala. Tu vois, ce qui est un peu. Nous avons toussé, nous avons un peu la grippe. Donc, pour Brandon, c'est normal. Dans l'orchestre ou dans l'entreprise, il faut battre excellent. Chacun a 4 entreprises qui ont une idée. Voilà, nous avons voyagé. Si on a voyagé dans Zongi, ils ont été dans l'orchestre, orchestre, toujours dans 4 orchestres. Tu vois, Brandon, ils ont été à voyager. À Dubaï, donc cette fois-ci, ils sont en Grèce. 001 quoi. Nous sommes banda Internet, Facebook, Google. Donc, Raf Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Congo, Rande le Bain Ouattara. Mais pour notre Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindu. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcose net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous à Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Loba il tombe au même langage. Loba. Et ça, le problème, il y a couple. Et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi même tu es sur la voie? Expliquez, docteur. Docteur, c'est l'orier. À ce moment-là, il y a un faible, il y a un mou, il y a un coquillot. Expliquez, docteur. Docteur, mon ben n'a pas d'andako à ce kokate. À ce kokate, ma cam n'andako à ce kokate. Il y a un atelier pour trouver solution. À ce kokate? Non, à kokate, dans le sens de l'expliquer. Docteur, mission sur ça. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais il y a tant de choses qui attention, pas stress, misala. Mais dès qu'ils avaient là, assis ma kanga sauté. Assis ma kanga sauté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu, na cause de fatigue, na je peux pas. Bon, il ok, je comprends que le problème est la tension, la stress, la surménage. Ce qui est un problème d'érection, il y a un conseil à produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, c'est un produit 100% naturel. Et ça, complément alimentaire, et ça, il y a la vitamine A, la vitamine C, et ça, il y a la protéine, et ça, produit beaucoup de mélango, en fait, une fois tous les 2 jours. Dans 4 jours, les alliés, 6 sachets dans 4, au combela. Sachez mon tous les 48 heures. Et comme ça, la vie 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être était de mon boulot. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission que vous aimez beaucoup, Teba Bango, avec Yves, Iban, tous, quand ça fait du directeur des efforts, la fureur de vaincre, la série continue toujours à votre émission que vous aimez beaucoup, Teba Bango, le directeur des efforts, la fureur de vaincre. Merci à toi, Gianni célèbre image, loin de dit. Merci aussi à toi, Raïsé Kangi, la bosse Nyoté. Le boss américain Raf Ngindu, boss à Boston, tout ce qu'il a rassé na Boston, on est là plaisir aussi dans les cordons qui assirent, le Serge Piana, Serge, il y a Piana, plaisir à trop. Na bossa Nyoté,
le Veco Stadium ya couleur ya pembe ya Mbechola na kati ya Londres wana directement je vois Teams Kabengele de la célèbre sans oublier champion Kabangu Chikuna na kati ya Switzerland unité centrale de Bruxelles Jean Moulumba tutikala sina bato wana pona kosolola na bango na bosanyote Alex Mbwini Paulo Heavyweight total la biso et sans oublier hein ya Kati Maréchal surveiller ça restaurant Yolezo na kati ya Dallas wana babi tutie le président Claude Ndombasi Mabiziki ko papa social on est toujours ensemble avec vous Paola London Schengen la barre maman na prince et princesse hein na bosani biloté petit na double garçon guest à Moller ya nzoto Mickey na kati ya Parigo et c'est le plaisir dans ce dikentango na moni mbala moko que septembre le futur marié babi 2016 ngo to sisi to ko tasko mena 2017 to sepela parce que nzamba sungi ya celle biso bongola nde motema. Merci à toi, Harmonica, Arcacel, c'est pas parfait monter ma deux soirs de Lilia Kolo, Lilia Nzakoma, dimanche de Dieu. Là, je tiens à vous signaler que nous sommes avec Dadi Moula. Hein, boye bitan to zala na yema sur le beta mamba kate bimaka et les autres on a besoin de vérité belé na ba rumeur na ba formation to ka ki to beto luka to sur na dans Moulaska. Et ça va bien déjà na bana poto ndé ma mona ka Moulaska na beta voilà. Moulaske boni santé na yo et puis santé ya wata et puis ya retirer des abonnés boni déjà dans le terrain. Ouais, Ipanation, Siko Dadi Moula en forme. Nzamba Sungi, santé zongi normale, Motona Tembe, l'homme le plus compliqué du monde. Azapi Kitoko Makasi na niveau à Paris. Donc les locaux tout on a Azana Chomorobo na niveau à Paris. Donc voilà. Semaine passée, Azalaki na Genève, pardon à Lausanne, en Suisse, côté à papa Nangai Christian Vwemba, côté ma maman Chantal Vwemba. Ici bango te na Suisse wana côté ba maître Zéphie moté ma maman en tout. J'aime mon mari quoi. Donc Azalaki kuna et la semaine prochaine dé à Otal à côté à la Norvège. Pour Mikolo il faut ko bima. Puis voilà donc yemo quoi ça bien on a Dadi Moula na yo qui bien déjà na bandi musala quoi. Voilà ça c'est bien donc merci à toi ma maman Kati quoi. Maman Emilie Nzemba motema tous pepele ya méthode balobi kotika rabana ti zalaka toujours pemé na bana na bosanité Blanchard et tous la fa propre de la ville na Kati Charlotte on m'a colonisé bango toujours Guillaume Tissoakal poser tous les Congolais en 4 États-Unis Djibol Mala Messi les noirs le piqui roule valeur ba ketchene valeur ba le pango na bosanité hein Jérémy Mouklo, sommet du Canada, moté, merci pour la patron, la force des réseaux rapides. Tobo Sanaote, tout ça, l'outangazo, immigration canadienne et l'américain perdu au Congo. Alors, Lelo, Bandego Balela qui trop, n'accident comme la Kindo Nabiso, Pangi, Dadi Moula, accident aux aéronautes Nengenini, nous relater notre histoire à Maramba, on est à la Kiko. Merci, premièrement, à Onyo Swazalaki, de cœur Nanga, pour na, oui, comme la Kinga. Merci na ba soutien na bino moral, merci na ba appel na bino, merci na ba jeune na bino pe botindaki. Na mona vraiment que Dadi Moula sala musala na ebi ba to alingaka ye. Donc ba to bazala ki vraiment ya kotongisa mamingi. C'était juste que na outi émission na biso ka ya Kinshasa na Mirador na zozonga côté ya boulevard pour na kinde RTVS 1. Ko bimananga na kutani na 3 jefang ya ba soldat. Outi colonel Munjiba Izokota direction nga na banda ekoyela o nga na utaki. Donc le temps nga zo kende bango bazo ya encore bando ya en grande vitesse en plus en désordre. Donc le temps na kima bango muke ndi na kende ko tout en na terrasse. Donc siko nga na yo ki bien pour na landela ki vraiment ba soin approprié. Sauf que mutuka to ebike so bi robonga. Donc po ebonga zo senga ma ba monta mo robonga. Nabi ke Nzambe akosunga yo mutasunga ki ke to somba yepe mutakosunga ki to somba lisu. Mais la plus importante c'est la santé. Voilà pour nzoto est-ce que ozoki mako ya makasité d'accord? Bon nazwaki kuna niveau ya Mukongona bassin donc disons loketo. Mais Dieu m'a fait grâce na kota ki ba scanner na kota ki radio. Bon y a pas eu vraiment une grande chose. Mais sauf que moi, ma douleur, na landela qui ba massage, na ba kiné, donc à l'instant ça va. Voilà.
Mais naza toujours na moi repos hein, net avec exercice ya makasi. Voilà. Merci tant d'amis babengaki biso balobi héritier wata alingo lekisa dadimola pour na retirada sorti nango ezaki mabe makasi babino soki evandi 2 mois 3 mois il faut mutu moko aleka bato mosusu babulaki ndenge wana balekisa yo mpona sortir retirada et puis mpona disque etekama bato babina okoloba nini na bato bakanisaki mabe wana oyo balobaki bongo eya nango normal bakanisa bongo na ndako so boza na ndeko oyo ayebana so moto abeli ezalaka ye moto akufi ye moto asali accident ye na babiso mpe donc ezalaka kere mo boye oh les gens travaillent ici non voilà donc ezalaka nango na bandako nyonso biso babiso mpe ezalaka moto abela te so moto abeli oprie ka na nzambe donc voilà mais il n'y a pas grand chose il y a nango héritier te aolekisanga po Congolais azala nika bongo donc bokamwa te quoi donc voilà wana ya ba illusion mortelle. Tout le monde peut te remarquer aussi absence totale il y a Brandon Avatar tu as vu que à longue brusquement à mon anité tu as vu que Brandon a gagné Kinshasa mais tu surtout que déjà en Europe alors tu tu affirmé ma solongo et pas nayo parce que yo za rappelé la vérité l'autre c'est pelano yango wana Brandon a longue tu as voyagé tu as kébé tanika tourner zalara a ozonga na compte ya watara ndengeza ba tu excuse nga normalement mukie naza un peu nazo tousser quoi naza un peu na grippe donc pour na Brandon c'est normal na orchestre ou na entreprise il faut ba tu ba excelaka chacun na quatre entreprises azala na ba idée na ye voilà neti nga pe na voyager si on a voyagé na zongi ils allaient attaquer na longue orchestre na sala toujours na quatre orchestre tu vois Brandon ils ont ba liboso te à voyager akenda na epi ba Dubaï azongaka donc cette fois-ci aza na Grèce donc azali na quatre orchestre donc voilà ezaka force orchestre azo salaka ki orchestre ezala donc voilà azan orchestre mais affiche automoni kalami le 15 décembre automoni déjà azo boire l'euro moro boy wata permettre yé to ezan nga système botiki na bino système de jeu mutu so lingo sala na ye asala na ye bon nga namoni nanu affiche yango te je suis informé nga mais ceux qui voyagent na ye azonga lelo te to azonga na ye lobité amoni ka obeta ta 6 ans donc biso to ozela été biso to obetaka to obimisaka pe ba disque donc akoki pe obimisa support na ye garder toujours l'identité na ye comme étant artiste ezana ngo pe mabete voilà mais ceux qui ausala ngo na ndinga mabe wana nde mamema mais nga na yebi ke Brandon na un orchestre si c'est vrai qui a bimisi affiche toi bimisi nzembo toi bimisi album wana ozala peut-être ka rozonga Kinshasa lelote à rejoindre la team Wata lelote donc à garder toujours l'identité na ye artiste. Voilà, ça c'est bien. Alors, Lelo Dadimoula, tu remarques encore une chose. Tant il y a des leaders, qui soutenir Baleki, qui soutenir Banana Bango, et même aussi, tout le monde hérité. Lelo a soutenu, pas il y a des leaders, et Belé est mort à la bisso. Tandis que tout le monde a Bobby, Ronaldinho a soutenu, pas leader Kingani, Robino Mundibu Kingani, a soutenu, a partagé ma vidéo, et tout le monde ensuite. Bandeko na biso belé ba faire rigola bazo sala yango ba fali pour bazo sala yango pour bandeko na bango ba kabose même bazo sala yango ba jibe mpia na bazo sala yango alors nabino pourquoi bazo sala yango te na ebite kala ndebo ba batu na tembe tetites to moins politesse ezali na kati ya makambo yango bino ba suta bino mikolo siko biso ata ba suti biso est-ce qu'il y a na kata retirada oyoki voix ba leader oyo tangi ba kombo ba embi bavona bango ezata est-ce que bato bazo somba retirada bato bazo continuer ko somba retirada bato balingaka héritier bato yo bazo ya po héritier signer ba contrat est-ce que ça pona ba leader wana ba commenta ki to ba soutenir ki bango non pour moi c'est du complexe en plus il y a complexe il y a supériorité nous on travaille et on fait allusion à personne héritier Wata aza visionnaire bina bengena ni Galilée pourquoi Galilée oui histoire à Galilée Galilée Azala, physicien Oyo, c'est un philosophe. Azala, physicien Oyo,
parmi les génitaires, il y a physique. Voilà. Donc, il y a une vérité dans le monde, il y a philosophie. Dans le monde chrétien, dans le l'église, peut-être qu'il y a porter une plainte. Mais, quand on a l'église, pourquoi Galilée a joué la vérité? Yango zomo na lelo héritier Watanabe. Les gens croient que n'engue héritier Lubaka fingaka ou encore azana guerre na batu. Héritier a mémé libiso vérité parce que ce qu'on t'a dit dans le temps jadis, il y avait que du confinisme qui régnait. Les gens viennent avec la musique de Koffi Olomide. Les musiciens changent rien. Toujours le détente. Mais héritier aïe na kata musique, c'est un nouveau né. Tant aïe a lobi non, ngana oumé là na monde musical mais na carrière solo ou encore na vie orchestre, je suis le nouveau. Mais qu'est-ce que je peux apporter du nouveau? Aïe na musique, so tali banzembo na biso na kata album oyo kake ba détail izati. Détail izati. Détail ça toujours musique na biso ya Congo to modifier yango. Alors c'est blague la Betifo. Voilà. Ce que yoka Betifo. C'est bon. Yoka nzembo. Bongote ive. Bongote wata. Kosala bongote. Nzembo vient na biso Willy Etoka. Souka na mélopée. Musique on a rien à voir na ba détente. On comprend faire générique. Sikoyo avec générique balobi générique netezo betaté nazokende ba leader wana tout ba moni Galilée aye na ba vérité aye ko révéler bango je pense sûrement que ba rotiki l'héritier temps ba rolingaka ka ba soutenir ba faible en plus ko soutenir ba faible ba yebi ki ba osala rien dans le week-end ba masa mso ba betaté bino bozo beta to lo bandengo wana bongo na Kinshasa album nini zo beta oleka biso Bacha c'est bon générique ndé toujours on la bon ba koko yango na ebisho ke moni soko tali moni mungala mesana mingi na Musaka pondo amadesu ezalaka plus pona ba monde pona ba Congo mais na kin confusion ekoma omona maki no mu Congo mo boya beta kana Musaka ya makaku na ngai omona pe mongo mo boya vandeli loso na pondo amadesu Muluba ba molia misili makasi donc pour te dire que non ce que meseni kaka na eloko olingano yango tozomona olingano yango kolinga yango neti ba biso to bato bandundu na bato bandundu oyebi ke eza luku nde renyaka trop maman arc-en-ciel 98 fois parfum ani vino tole kala to joyeux anniversaire na motema vie na biso de Don Swadi na pesi mbote mais cela ne veut pas dire que tu s'adaptes à l'eau sautée. L'os peut se sentir que non. Bernestine Moulasken a parlé. Papa, on va manger les riz aujourd'hui. Il faut s'adapter. L'os. Donc, pour te dire que, yoka ba générique ya batu mususu. Héritier batika la na nuko yoka générique na été. Oyo public to melomana mesana ko yoka ezalaka kaka ba rumba héritier. Et ils savent que non avec les rumba héritier ko tika la ko futete. Tant on te bête générique na biso toyena une autre modalité à travail. Si ko batu baza si ko na kati ya mbara, il faut ba mesana na générique na biso trop. Voilà, yango zo mona kelelo ba sonda ma ezobeta, ba multiplier mabino nzamba sala. Multiplier ezobeta. Ok, un peu de whisky. Je suis jeune, je suis what. On se comprend. Donc déjà générique est au quota. Et puis nakin to privé qui nous bateau ba somba disque té. To linaki bateau ba somba na disque ba somba ba DVD. Ba tala ngona ba parler ba yoka. Et la télévision so otali bientôt y nango ka lelo hein. Donc il y a cela 2 jours qu'a depuis to bandi promo. Mais tito comme le 25 décembre tendre ngali sous micro. Voilà, to lo belon déjà na YouTube déjà combien de vie parce que bien sûr système est rechecké so aussi to lo moyen to checker. Net à Betifo DDD to qui déjà dans le 600 000. Et ben voilà, générique déjà to qui est là-bas 300 400 000 et quelques. Tu revérifier ma solo zo bete la biso. Mais au moins de téléphone yango. Voilà. Ça c'est bien. Dadi Moula. Moi
Ça c'est bien. Alors la boy n'a pas polémique. Beta au kota otala. Na revérifier aussi monsieur Sili. C'est au kosi biso to le rappel sur to lo belango. Kasi yango yo internet ezawa. Tande siko ne o lève sota. S7 Edge yango yo. Soko beti tala chumba. Te bato mbongo te. Biso to ba chansard puis ba gracieux tala rapemi na hérité wata. Donc soko beti au sentir que po biso ma donc blague te tout ça na ba Nadine Ouyanze. Ba Immaculée Ouyanze ba préféré nanga na Canada. Je vous salue. On a vraiment donc sentir que non ba préféré à Dadi Moula. Ça c'est bien. Nadine Ouyanze na Immaculée Ouyanze donc ba rotika raté vide mon wezala. Voilà. Donc tout ça la rana ba ya odilo mampuya ya bodilon. Tout ça la rana mon papa Christian Mvouemba motema ya maman Chanta Mvouemba na ba ya Jorgi Samba tout ça la rana bango. Ba rolinganga jamais Dadi a fouté. Ba Alex Mwini ya ba Alex l'américain. Voilà donc pour te dire que ma solo est bien, ma camoza n'a pas bien. Donc, album Oyo retira dans les petits bino qui sont en sanité. Du début en affaire, yo qui insanité. Ça c'est vrai. Ouais, tu regardes c'est bon. Si ko bato ba en insanité na télévision na monde musical ba olinga watande ni. Yango na bengi Galilée Mikolo. Voilà. Galilée. Tu peux te soumettre solo ga ya 4 ya disque retira de tout ça la moi pas si moi muke et tout moni sorti album Wata au lac nous dédié père na disque directement qui pas pasteur na biso to linga mingi Jean Bosco qui nomme a retiré les disques hérité Wata pas sambela hérité Wata za mutu est-ce que aviateur assemblera raté pilote assemblera raté ba président de la République va prier à raté ba prier à raté comme héritier à musicien à bakui bagwa. Gwali Bosu est à la Nzambe. Gwali Bosu est à la Nzambe. Et pour te dire que bonjour grand frère. Pour te dire que Nzambe nanou à l'équipe papa na maman. Na se ah ils à papa na maman. Mais na likolo ils en Nzambe. Je crois pas que ceux qui osent qui ont l'examen d'état. Il faut qu'il y ait un bolongo papa na maman va bénir yo non. Ils allaient que non lobby un examen d'église organiser par nuit de prière OK ko bonde là et après rouler capable maman na papa. Vous comprenez? Bisoto zana besoin de tout ça la net kaka o batu ba mesana au sala non Yves. Les rois de la forêt wata sa mwana na ile. Est-ce que il faut que wata kindena dans DVD pour appeler ça kaka? Il peut s'y acheter. Asombia musala mwana na ngana somba nanu disque ton a téléchargé na yo kapi musala mwana sali. Tu comprends? C'est le père d'abord qui commence à bénir mwana. Ce qui mwana ne logo tenir tu so za mbongo no bi papa nga ina zo parler nanga na bandal nga zo parler nanga na yolo. Ah papa mwana yaka na biloko na yo na sambela pona yo na bénir yo. So yo ke kota papa mususu. Te papa mususu te. ezalo ka papa mususu to ba faut y aller c'est makula papa na pasteur te ba to tchango na ndengo wana parce que normalement oui bien sûr la Bible nous dit ne jouez pas mes ouins. Un pasteur c'est un ouin de Dieu. Voilà. To comparaka makambu ya Nzambe te na makambu ya mokili. Papa na maman baza ndenge moko na pasteur te. Vous comprenez? Mais quelque part après la Bible lobi après Nzambe ya likolo eza tata na maman baboti. Ce que Nzambe ya likolo aza représenté par son homme qui est le pasteur bien sûr. Papa pas boti na bi di molande yoza boye. Babi respect d'abord na papa boti na maman boti après Nzambe. To lobi boye Nzambe aza likolo na se aza représenté par papa na maman. Voilà. Vous comprenez? Nzambe na biso azalaka représenté par qui? Banani bate ya rabiso makambo ya Nzambe. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Voilà. Donc comme les hommes de Dieu représentent directement Dieu, au premier lieu, on doit d'abord kokende auprès ya ba pasteur ba sali na Nzambe ba chema boko et après ce que tu rotala funa mona papa, funa mona maman. Est-ce que yo yebiki après le pasteur Bosco Watanabe ba kutanaki déjà na père na yepé ya tata Adolphe Dominguez. Arimeta qui est? Voilà père Alex. Parce que le roi de la forêt azala. Voilà père Alex, où t'en as père. Le roi de la forêt azala qui na Kinshasa. Le roi de la forêt azala na États-Unis.
Voilà. Tango aye, 2 jours après, héritier accueilli. Azongi poto. Donc rien n'est tard. Mais na lobby pe boui. Ce qui moi na personne bi lupangu peut-être na mombele. Papa pe akolo ba ana kinde na mokotala lupangu ya mwana nanga sombi. Ezaka ateke no il faut mwana yaka kozwa ote. L'album est téléchargeable. L'album na cadre de respect pe ça la bien sûr mwana. To boy ite na cadre de respect. Mais père pe akolo ba ana yoka ki pe album ya non ça va. Mais bon la rabiso quand même beaucoup kende beaucoup beta tout. To kende tanga pe na ko kende. Tinga pe na longwa wengi. Et puis naza lisu ya wata naza ayant droit ya la team wata. Nako je peux disque na ki otikela ni wata. Côté là. Mais papa na bisoti. Ba o bakende. Bino na makambo légal na makambo ezo bandal ezo légal sous. Neti makambo nini? Neti mikolo obike bato tage bino. Oye bien. Bike ba sankara zo tika bino te. Ya ko fina na kaka. Akondima ka te. Est-ce qu'il y a ndima déjà nani? Soki ya boya kutu Koffi Olomide aza tata. Aza danger na musique ya Congo. Soki ya boya papa chéri, papa danger na musique ya lelo. Soki ya finga Ferrego la grand chanteur na biso ya Congo. Bongo wata. Waza mwana mukie ya bango nyonso wana. Osani. Et puis na kusu pe finga ani le roi de la forêt. Aboya ani le roi de la forêt. Ya nango normal. Bongo biso ne toza on a besoin de la télévision. Preuve mamozo le bana. Minga na huta wengeti. Na huta wenge. Ke boyo longo sama sa musala. Te ya olongwane musala te ba na ba confiance na bango na ba nini. A olongwane musala te mais onga na lo beza vrai. Ponga pe des fois na vanda pe na tongi pe watati. Mais nga siko tonga na nga wati zala na ndenga bien. Vous comprenez? Est-ce qu'il arrive à que déjà leader Morobo ya apprécier musala de Dimola azobenga yo aso yaka koto soit type abengi ya bien petit na apprécier musala notamment sous massa na apprécier musala na yo est-ce que seconde ngati presque t'es bon ko seconde ye c'est nanuti mais ba leader presque tout ba benga nga to solo laka ba féliciter nga na musala na nga na salaka je te dis ba leader presque tout. Donc ceux qui ont bandapé au tanga bakoma. Voilà. Pour Rosa, tout maintenant de la forêt parce que c'est ce que vous voulez. Mon papa, père. Voilà. Ton papa père. Papa chéri. Ayebi. La dit ça va. Pincé maman. C'est na mon arrogé. Voilà. Pour Rosa, Koffi Olomide. Eh, one of my jours to kutana vraiment. Oh, vraiment, oh, ça n'a ni beaucoup c'est boy. Ah, félicitations Wata. Salam est bien vraiment, ça va, Dadi Moula, vraiment qui Alors, Fabi guys. Ah, Mouyulu, on a famille. Donc, Yakutu, ils en ont nous l'été, Wenge pété. Donc, Fa Aza vraiment famille depuis ba uniforme. Ahebi Keno Oyo, famille. Donc, jour où tout n'a eu, au sein de l'émission n'a eu tout n'a eu Dadi Moula, famille to benga na kana kenda rapéché kenda rapéché net tant que ça l'accident awa merci beaucoup na ye bon alinga etena lubango mais quand même atinda ki jina PMF na ndaku na FBI ba yakutalanga et puis moi sucré petit kama qui voilà et Félix Oazé comme monsieur Google yekutu wana na la livre na livre na ensemble monsieur Google donc ce qui combo oyo ya monsieur Google. Donc, na kozala ngana yende ba to bimisa peut-être combo. Ndenge. Pour na mona ki ama yele trop donc abi monsieur Google. Or yé per a lota ki ide wana. L'émission bébé Bercy, tout na bébé Bercy a ebisa. Et puis tout na vie na biso wazi kwa jour a yaki. A pesimbo. Voilà, ça c'est bien. Mais na tozo na ngama wenge oyo. Sanka wana. To katina no wana to zongi. Na likambo yo. Isolé la biso. Maison mère ils ont dit kaka te disque oyo balobi bo fouté nenga Fabiga Zaimbaki bo fouté o bazon di kaka binoté ba kotika la ko ndimaka binoti. L'échec dans nos vies était hier, aujourd'hui jamais, demain c'est déjà tard. Nikolo na okindeka na makambo ba philosophie et on dit persévérer dans l'ignorance. C'est du satanisme. Liloba Mokonzi, Goga, maître supérieur trop sage. Et
lelo na obeta histoire moko ya mukie bato il faut ba comprendre le moko ceux qui baza mayele bato balekaka surtout ya maison mère ko finga héritier Watanabe nga na obeta ka histoire moko kaka oyebi vers les années 97 quand il y a eu la dislocation il y a Wenge Musica 4x4 tout terrain le roi de la forêt azala minoritaire atikalaka kana Christian Mabanga fondé ya tata Ferregola je crois batikala 4 pour doyen Limonda ayaki su ko rejoindre ba mais ce qui s'est réalisé papa chéri azala qui majoritaire batu nyonso balanda papa chéri batu bapesa les rois de la forêt change et tous les orchestres ya Congo bazala bapesa les rois de la forêt du Congo les cas ba vient na biso ba fait pépé calé bango banda ko encourager les rois de la forêt et muto azala l'espoir que le roi de la forêt kokai ko koma les rois de la forêt ya lelo et lelo Ivipan le roi de la forêt ye wana muto asali fierté ya Wenge asali plus fierté à Wenge a beti 4 fois Zénith a beti palais des sports au Wenge musu betate a beta Bercy à Kotana cheval n'est-ce pas Schengen et Ngombi à danger si le roi de la forêt azali roi de la forêt et ce qui n'a pas si bino philosophie demeurer toujours dans l'ignorance. C'est du satanisme pour te faire comprendre que oyo bazana ba ignorance bazana ki satanisme na nzoto na bango ba satan ba komona ndenge wata oyo akoxeler na Wenge bato ça la fierté bazali ba grand chanteur ba beta pe ba salle mythique mais oya ko ça la plus de valeur oyo appelle ça plus de valeur ya Wenge musique à maison mère eza wata oyo disque bimi to mona disque so bimi bato ba livrera ba concert mais belé mais bino disque bimi un mot déjà ngoto ken dadi mola wata kene sonore na biti on ti ba 2017 ndeto mona ba concert wata akenda nord par rapport à nini wata akenda nord parce que déjà signé ba contrat na yi a signé ba contrat na Lausanne au Tcholoba tout à l'heure a signé ki ba contrat na Norvège na Paris fois ça la ba soirée wana et après wana il va revenir ici à Kinshasa et tant ozonga kin poto ningaki un mois après to banda siko promo télé comme promo télé déjà to bandi tango ya to bandi ba production sans album kuto to beta ba concert ya Libanda sans album ba voyage belé ya bongo vraiment album na bisu album qui toko boy album ezo beta boy album batu nyonso bandimi disque oyo ipan makambo eza bien Glody Matabisi mon petit depuis Irlande on a peur aller ki ba Moulaskin ba ebike makambo eza nango bien masananga chéri finite na pêche mbote quoi monter ma maman roulé na pêche mbote donc ba yebi moi les gens m'appellent de partout mon général Jenny Def de Fao pour ba féliciter ka disque oyo sikoyo héritier après Sibino album il n'a plus besoin de lekaka lobaka te biso ndesiko to zongela na biso na disque ndé to parler et puis il go comme siko bino bolinge ko voilà masolo ya Charlie Paralingo mbanga nini assez sûr toki neti mo suspension asali nini eza boulot non eza nango ba secret un peu professionnel na musala camarade azala raté tata maman azala raté osomona donc voilà ceux qui peut-être atamboli à l'encontre ya makambo biso to linga ko sala esinga mbano est-ce que bozo banga te bo perdre lelo te perdre te wana vraiment et wana za baba cofondateur et puis ezana bato ba commissaire héritier Watanabe parce que héritier azala héritier azala na bato oyo bazala babunda ensemble pour akoma héritier Watanabe Gogan moto na tembelelo voilà alors lelo conseil ni no pesa peut-être to benga bango bongo na bato oyo ozo benga ba sataniste oyo bazo boya le disque oyo retirada oyo bazo ndimaka ngo jamais et surtout na bandoko na biso ya maison mère oyo sa bango nini na éviter juste un conseil pour na bango baza mikolo conseil ni na opesa bango ils savent ce qu'ils font
je suis pas là pour napper ça bango ba conseil ba comme ba Ernestine te ba Rodney te to Léani ou encore Darmela ba mikolo ba yebi oyo bazo sala. Donc je n'ai pas vraiment ce temps là ya ko landara bango hein ko pesa bango conseil mais na otinda bango ka ba finga ka disque oyo za les virtes bozo finga bozo critiquer zo mata bato oyo ka bilengi dango po banzembo aboye nano yemba mate musique aboye nano ebeta mate mona bato yena musique kitoko boye mona bato yena makambo ya bien boye sika boye na bino dans l'ignorance vous êtes des satans voilà oboko demeurera toujours na ignorance wana tibo okufa masolo ya ipamko etandenge nini Roger Ngandu sa démissionnaki alors atiki poste vite mutaza wana ti alors lelo nani aza ko assumer responsabilité wana ya ipamko comme président bon ngana ipamko na linga plus na zala nanga membre simple c'est très important ipamko ezala mais ba poste wana metala ngati mais n'oublie pas que biso toza ba pilier oyo soki 100 et monani ekochama pardon et 50 ekochama so ba lobi pe que non to wana besoin 300 nana nga présidente ekochama moni ndenge wata zalaka na maison mère ndenge biso toza na ba ipamko wana so nana de jouer intérim à président jusqu'à présent on a évité pour ba mambo wana tango yé ba manquement mikolo ba baleki voilà baleki ba comme manquer mikolo ba discussion ba change de parole ngana monaki que non je suis un responsable déjà tango plan et koti toza la batusu ya ba mamete donc na benda na ota na ngana musika moto que structure là maman depuis Ngandu tiki malgré ba réunion zaki na ngo susté mais ezaki déjà structuré parce que Roger Ngandu zaki wana ngola tiki li bino na mosaka moni non olali les institutions les personnes s'en vont mais les institutions restent. Donc, si 2 ou 3, 4 personnes ne sont plus là, cela ne veut pas dire que l'institution va mourir. Non, tout ça. Pour moi, personne n'a dit que non, président Lilo, mon andi makambo la. Mais, na musala na ngana na batache belé zo senga te que nazala na batache lisusu na ipamko. Même comme au lobby boye, je vais essayer un peu d'appeler les amis, leur demander ce que ça la nini et puis procéder pour que la réunion est zone. Voilà, ça c'est bien. C'est vraiment comme on a souka émission de M. Babango. Alors, on a bandé tout bota la biso. Oui, ça bango nini, surtout pour la retirada. Et bah au bazar moi bah doute c'est moi mouké. Namba au bazar quoi apprécier la chanson moko déjà. Oui, ça bango ni bah total là c'est net moment. Non, merci Nabino. Merci na Onyoso. Bozo sala. Puis bobanda ko sala. Merci pour la soutien Nabino na retirada. Album Oyo, et album Morobo Yoka, on a des vacations, tes album Morobo Vanda calme. Boyoka. Pour comprendre Banzela ou non quoi Kendeli. Pour comprendre Makambo non quoi toucher. Pour comprendre Makambo non quoi Zousala. Yangon déjà très important. Et puis vous allez comprendre que Aza vraiment Motona Tembe ya solo. Pour musique il y a Betty. Na West Afrique. Rien à dire. Sénégal, encore fit na Wali Sek. Nabi choqué. Vous soutenir disque, vous soutenir artiste. Par contre, ils ont belé, dans les pays étrangers. N'engagez pas en Kinda. Bon, de son musala parce que nga moko na ozana à la pointe, na musalo na yebi. Sina solana na moto na tembe. Tu ba sunde ni to sala. Pour les photos à la suna, te makambo eza bien. Voilà. Et maintenant, affaire libanga bande comme ça baza ko s'élémenter moi trop. Ba banga la banga yoganité et nini sali ke mabanga ya bande comme ça bimate. Musu ba pesi na bango on tenabi ke ezala par reconnaissance artiste azala bien na batune na ki ba masa musu ba ki bango na kati wana na ki bandeko mais bande comme musu mabanga yoganité na ebité est-ce que studio bokota ki ya mabeto ezaki nango elo moko be déranger na kati wana boye bagiango eza studio ya mabete eza que artiste akoza la contre mututé que non aboka Ivipan te na Ivipan na Dadi Mula na Jani na Nadine Yanzi na Mama Harmonica Arc-en-Ciel 98 fois parfum, na Mabizi Kiaku, na Alex Mbwini,
bango nyonso babwakami ndenge moko. Mais tangu bake na nini, comment on appelle na mixage te mixage te ya bosani kombo ngoya nde ba ingénieur na producteur ba exiger que non mabanga ezala boye te mabanga ezala boye. Oh, c'est pas l'artiste parce que l'artiste avait fait son travail. Mais naba oyo ba s'attendait qui ba robima na retira da ba bimité, on tient à vous demander pardon. L'artiste Héritier Watanabe, c'est un artiste infini, il y a aussi l'année de l'autre. Prochain album, tu vas récupérer Binobo Limbis. Ça c'est bien. Parce que tu as dit que notre bandago s'expliquer, qui s'explique, s'acquise. Donc quand même, vous avez dit qu'il y a un bâtiment sous tu m'appelles Alia? Ouais. Ah, le gars, c'est prison. Il y a une prison, il y a $500, Tony. Ils ont autant ceux qui ont les banques et au bimité, au déclaré mon on te les remet. Voilà. Dans ce cas, pour mettre on a deuxième disque, Héritier Watanabe à cause de la contre Koboaka Batouté. Jamais à Koboaka Kaka. Maître Ewabura. Donc, à Koboaka Kaka. Ils ont erreur technique. Voilà, mbote na bando bata la biso et puis numéro de téléphone ni za la kaka et surtout ba o ba soutenir ki au moins mingi ngambe kulela ki biso be tozaki ensemble avec toi tozaki ça on a toujours permis à chaque fois que le gars moi parler moi à l'hôpital et ça il m'a bien alors le bana bango remerciement et puis to comme na ba festivité donc talaga année 2016 aussi là to ko ta 2017 balobi nzambe vraiment dans na biso ko on a remercié na nous on a remercié Gianni. On a présent na ba minyo so ba journaliste internet na ba journaliste ba télé na biso yakin ba chroniqueur ba zangisa qui vraiment ko benga te ko yiba état de santé. Merci na bango. Merci na ya Alex Mbwini. Il est vraiment tililo tout na ka santé ndeni. Elle a dit voilà. Merci na mère nanga harmonica arc-en-ciel 98 fois parfait. Na boka moi kala na raison qui est trop. Merci à mon papa Christian Mvouemba, le cœur de maman Chantal Mvouemba. Pour un niveau ya Suisse, on a souvent pas cité. Donc, comme papa Christian, maman Chantal va égozwayo. Mamote na bango, mamote lisusu. Na Cédric Aloy Sambou, ça mon pote, mon ami. Mamote naï. Nadine Ouyanze, depuis Canada. Immaculé Ouyanze depuis Canada toujours bambote bana ma préféré à Dadim ici bango bambote et ya Odilon Mampuya ya ba Odilon sokina tali su côté kuna wana su côté Angola na somona des grands prêtres ya Lukapa bato boso bazala na ba ville tout ya Angola na habité mais Angola to la crise te Papi Messi. On a grand frère propre. Na Mandela Mukonda. Donc bayaya na nga tout donc on a habité sur na rolo bandé. Donc Papi Messi très fort, Mandela Mukonda très fort. Balobi kalamingi te luka papo, biso to ninga to kenda Angola le 19 décembre oyo. Donc to yoki ke orchestre musu sezo kende héritier wa talobi non. Dadi mula omoni ndeni to pe mana biso. To kende te to zela batu tout ba kende. Babeta. Po eko koma lisusu oh bomoni boye héritier boye na ye. Mais ya Papi Messi ya Mandela Mukonda, bozela biso mois de janvier ou février. Tokozala wana na bino ensemble tokosolola tokozala tokosala makambo ndenge za. Moni li Luanda koma ya biso. Angola koma ya biso. Biso to wana batu kuna ebele na Bangola. Didi Lukumwe na wana master nanga do ami de l'école nanga comme producteur lelo patron. Xavier Lopez baza wana 10 amboka. Ba boss Nixon Léa baza wana ba bienvenue Malembe grand frère propre l'homme sérieux de Mushinda. Il y a pas tout de suite nous la parole de Mushinda. Toi Lisuzuna père Aleki moto. Bienvenue Moula wa Baveri. Wana papa Leki nanga donc tout ça la net ba master. Voilà. Donc mais grand prêtre donc masolo ba diamant. Tout n'a bienvenu Moula wa Baveri à Webisa. Mais pourquoi vous permettez que nous avons vu ça moi sur Shekina, Jacquina plutôt.
tout ça en état émission moko bozo calé petit soko bengie oh il faut na tout na président oh il faut na tout na ba continent on peut ça biso tenter Jack Love aza la star du moment. Avant bandana be mission il faut découvrir rien dans bien pour boyoki na bino abeti fou mais bo découvrir na noté tu qui bo découvrir ma valeur intersect na ye ça c'est moment là Jackie na robima ça na be mission la star du moment au monité que non pour kala tando talaga ah maman Biliabel na maman Chala bato su bayaki na bango sko époque mo boyeko bima Cindy na Meje sko tando lukana nyako ya ko dusola bango na kati Jack Love ayi quoi dusoli bango sko na kati tana cruise otike ouais na bisioke oza makambo Tachana ayembara bien mais j'ai 30 na Cindy bande ko luka mutu moko ya ko dusola bango po bato tu bayemba batala basekaka mutangu Jackie na ye beti echubi bango uti wa pie wata nde makambo siko tala degré ya clip au basali maman non il se retira de ça et peut-être bon ça na une émission na Jack pour découvrir rien nous tangu wata zo ya ko vanda siko après ba voyage le beta na une émission na donc voilà na poto wana bato bolinganga la famille Moula la pesi surtout nazo souhaiter ba le meilleur nanga à toute la famille Moula Aline Moula, Ernestine Moula, Eric Moula, Mireille Moula, Lydie Moula, ma grand frère nanga, De Gaulle Kangonzo, Patrick Kangonzo Mbangu, Patrick Mbangu, avec le meilleur Nabango, Baliki nanga, Daryl, Aline, Olivier, Bénédicte Makanza, Tousana Manuela Makanza, Jemima Makanza, donc Joël, et là aussi Baliki nanga, et donc... Gambo de mère au PCT. Voilà na komati, voilà na soukati. Ma c'est voilà. Avec les meilleurs nanga na Laine Kawamula. Gambo de mère. Gambo de mère donc abeti moi tour moro na Bruxelles ma ozongane pe kalaté. To zeli na février. Ah oui. To relia bien quoi. To l'air na biso bien déjà. Ngale na relia bien. Ah, biso na ba Jani to relia bien. Bino ya palette. Laine Kawamula. Mbote ya trop mes enfants Ernestine Moula wana Yaya Siko. Rodney, Léani, Darmela. Voilà. Cause la papi za la lengi ya kusarana te donc moté na bana nanga. Maman Ani, maman chérie. Moté ya trop mais veut le meilleur à hériter Watanabe. Gogan moto na tembe l'homme le plus compliqué du monde. La team Wata Mobimba. Ya Kinshasa, bureau ya Poto et na pesi mbote. Lisusu na leader Pontiac ça linga plaisir moni na DDD tonton oyo ayembi na héritier Watanabe c'est son grand frère propre ça c'est vrai leader Pontiac ogi soki oyemba na boule net ayembi deuxième voix net ba vient na biso ba Marie Paul net ba oh non félicitations la famille c'est la famille siko tala eloko bo héritier Watanabe featuring na grand frère na ye. Comment Boboeto le Belango te vraiment taillé moro vraiment il vit pas dans biso. Donc ba tout bolinga biso album yango lelo le 10 hein Jani lelo siko album e Betty in un mois promo nango pe bandi pour comprendre boyo quand on makambo za bien makambo za nango ya bien ba o bazo finga ba bazo loba ba comprendre que musique ya boina orchestre na biso to beta ngote héritier comme a beta ngo yango zo mona ke bazo finga po ba sala mais ko kini lelo comment vient na biso Blaise Boula yaki na hymne national betande yembande binande eza souteke mutu na kina zala raté mamone sila kala lelo so beti musique a bien bato bayoki so beti musique ya mabe et puis une chose boboto la vie Chims Kabengele wana na ebiye papa wazekwa na ebiye papa Jibem Piana maroma ne muta wata mon papa Chims Kabengele depuis London. Die na ninga na suki sakutu makambo na ye. Donc via pe matala leki na ye. Ana talent et puis aza muto ko soutenir siko po aza na avenir. Po ba musique muso bato mususu ba komi na ba déclin. Siko wata aza na avenir, wata aza suna ba 15 ans moko boui. Ya succès. Sur ce
il faut siko kozala toujours pembeni na yango ozomona Chims Kabengele azalaka wana ka baleki na ye tozalaka wana mama sane ba costume ya couleur ya pembe ya mechola apana badina idiom donc voilà nazopesa lisusu mbote na tonton moko azalaka motema malamu ye atalaka couleur te atalaka orchestre te atalaka pe mutu te nani ya Willy Musheni ye nabengaka ye barrage ainga ya Willy Musheni voilà donc yana baleki mususu bayaka ba impoli ko finga ya Willy ko critiquer ya Willy c'est un grand mécène ya mboka na biso Congo c'est un grand homme donc kozala na ba Willy Musheni na Congo oyo il faut que le bar merci parce que viens on a ce gauti mikili ya ye donc aroya atana 10 valises ya ye te ye kapo akabela ba journaliste ba musicien ba porte-parole ba artiste ya théâtre ba comédien ba to bongo il faut to manka ba respect na bango te ba vie o na habité quoi donc si vous avez un problème viens une fois l'ande là jusqu'au fond tu vois mon téléphone est ça bien 089 98 00332 si vous m'appelez tout sur la de tout sauf rien donc tout ça wana ya Willy Musheni liboso code d'amboka code de la moko 243 soko comme sous code d'amboka c'est que wana faut comme code ya ba donc ya Willy Musheni 89 98 00332 donc si vous appelez vous avez tonton Dadi Moula Nabino vous allez parler de tout sauf rien donc voilà ça c'est bien donc c'était là Dadi Moula un babi le porte-parole moko to bien ngape directeur parce que tant ngaza pemena wata wana mola musala salara ye tout en la carte wanzo reni ba poste na tout périté wata donc merci à toi na pesi pe pa popimbote ah pas pour te monite ke na lati boy na raisonner voilà motokibala donc motokibala donc na raisonner pas popina bia na kende na nga ya ngbaluma donc na kende na nga bona ki pa popibi na besi mbote la vie na nga sileka sala kongolo donc na sala ki accident via le badia obenga bon na bi ki a trop busy donc voilà na bi ki obenga ka vie na nga sileka sala kongolo donc bambote a trop makambo ya bien ça c'est bien donc merci à toi Jenny hein Jenny na bossa noté pas popia za la tonton moko bien ya moko bien vie wana aibo na ba to bi ke bapesa ye bakoli na nga vie ma ye abengi nga dadi olikana ndako ya oza bakoli na ça c'est vrai vrai popi moto ibala wana vie ya kati quoi donc en tout cas merci na musala kitoko oza toujours apprécié bato ba sepela musala na yo sauf que ne moi yo mo ibine na lobara nde to sana be mission na tuna ndega ko to wana il faut bon maman muke il faut pena ko yaka na terrain to vandi na yo disque tant que bêta et ça va tout bien tu es que chanson bien au bêta on ça plaisir donc merci à toi Gianni hein Gianni célèbre image Luanda tout ce que la scénario la bossa noté reste quand il pas pour cameraman ainsi que notre coordonnateur du piano et je ne peux pas quitter ce plateau comme je dis toujours sans te saluer sans te dire merci les boss américains Rafungin de boss à Boston. Merci, à la prochaine fois. On se retrouve sur Dieu nous prête vie. Merci, bye. Raf Ngindu, les boss américains. Les boss à Boston. Merci, boss. Les mêmes jours dans la salle d'accident, les mêmes jours vieux à Benginga. Tu sais là qui pendant 5 minutes. Boss, ça là, il bien. Ça là, il bien. Il y a tous à junto. Voilà. Vraiment junto. Voilà, merci. Bye, bye.